Mbote na bino ba internaute ya Congo Millennium na yebi que vous avez belé branché car ndenge ezalaka sur www.congomillennium.com, ça dit site non et bien Tatiana au sein on a présentation chef M. On ne change pas l'équipe qui gagne, c'est-à-dire que Congo Millennium quand on aime de gagner to changer en côté. D'être au mécène car au bête en masse là qui toko awa. Bon anniversaire na ba nyos baza ko sepela moko na bango ngotama na ba o ba perdre va être cher na bango toza depuis on a bino vraiment nos condoléances le plus attristé surtout vraiment 2000 et 2017 le 22 mars vraiment mukolo papa major au sang wa Tigara Bisso mon père paix à son âme donc Tiga était vraiment oko barara kimia donc Tigara kozala kaka na libota osango donc lelo toza awa pona bino toyambi un artiste, c'est un artiste musicien abana kobeta ensemble na Juna Mumbafu. Et puis quand on parle de Juna Mumbafu, on a directement Empire Bakuba. Donc yepé départ il y a Juna Mumbafu nenga kendaki na mboka bapa ya Tigala pe koto donc ya Tigana na ma solo to sola na il s'agit s'appelle on l'appelle c'est un artiste comme on a ezali Dadou de Charme, c'est ça? Oui. Mbote na Dadou. Mbote na opeta tiana moi sikitoko taira na katani babuma ya vini misaba jibina ba wura son. Dadou ce qui le penza to se permettre to ya ti awa na lieu à répétition na on c'est par rapport ya to lingi to ye banane. Yo nem to tigala ki a comme leader ya groupe ya Juna Mumbafu. Alors qu'est-ce qui se passe yo tigala no siko leader botoli Juna Mumbafu. Orchestre to nengeni. La botoli orchestre c'était eza système graki. So ba temps wa scène na mikili, ba biso pe ko to beta, ko to garder ba corps vocal na biso et puis moto aliaka na moto kinaye to musicien donc faut to sara musala mo ya musique boye alakisa biso. Musicien senga stema il forme banine senga ndule po to zo makambo wana ndenge alingaka doni azo mona peka ba image de na propre bo ça les fier tant qu'il a peur na ngayo alingaka na bakasi aza peur non mais le so asoni na Kinshasa au sa isuba na été parce que Congo leader pour le pénal leader eza kilo pe passe mingi market ko koma ka ngomba mbula na bambula o ezo ya liboso mais on a encore simanaye on est dans le cadre mara ba musicien pe na osala recrutement musicien et ya oya a mona bilongi mususu pe ya siki bakisa na mouvement o ezala kala te soto ko sola ne to sola boy David donc to sola na président ya orchestre topé ngona ni ya Juna Mumbafu. Bon, la minute otini na zaboye, il faut qu'il bokonzi la boki ko annoncer que tantôt chef d'orchestre tantôt ce qui boye yemoko mokonzi aibi place ni ataka mwana ye moni ki bokonzi to lobby mais ozala batu ba komo nozo dans la pena incapable ya ba capacité wana dans la mabe ako la teme na bi place ni niveau mon président ataka ngana motema na yiki petit wana donc sur la podium sur la petite de jeu l'eau boye petit on a boye donc ça la boye mon appelle pour les têtes bien continuer à filer donc yango wana. Donc si vous êtes solo là, Dadou to solo ma solo si vous y Empire Bakuba. Président Juna Mumbafu ye ndenge akei. Tozo ka penza lisusu Empire Bakuba te tozo garder penza Pepe Kale te bino pe tozo kunda Pepe Kale to aussi charge nyonso otikeli yango le grand bassiste to lo bane wana. Bon, les grands bassistes, dans la Congo, nous t'attendons, dans la Congo. Bon, bassiste, ni oyo yé pensa beta na Empire Bakuba. On a eu Blaise Love, on a eu place aux amis collègues, à Juna Mumbafu. En tout cas, azo pour trapper la ndenge na parce que musique is a guerre. Oyo Kabuse Bulembi, Aloba, Okatani Otikali. Donc biso la vitesse de Juna Mumbafu. Quand on a besoin de toka, de tika trop qui n'est pas système donc Okatani Otikali. Donc traité, système a traité quand on se optime dans le na rail, cristal de ça comme ça peut Katani. Puis toujours continuer donc le système on est à moi. Système on est à moi to continuer mais système on se rebelle au PM sur kufi compétition Katani pona yo kasi Dadou. Bazninga tozoyo kanenge babwaki album sur les terrains ba single tozo landa mais bino apparemment elo eza sur le marché te. Bon, elo sur le marché exactement musique à l'élo comment kotamola pe na vérité. Population
bakoma kolinga makambo ya kimona meso mbala mo bamoni ezalaki maoya eloko moko boye tozalaki na studio non tozalaki na studio tobetaki diske ezalaki nango mikili enaosala mixage enaoya donami to d'ailleurs na partie ya batournage na poto eba batina batournage na biso ya awa wa diske ebimi donc toza déjà kutu ya kosepela me naza na donc naza mpena fiere motema mpena mafuta mpena donc naza lese ebiki koya ya président big wana tuna mobafu masolo epanzani mbili donc tokembala moko donc mai epasuki totali makambo donc wana bokomomona face na baclip na bandako partout par-ci par-là donc na sentiment makasi ateke o nakosa bato kene mingi tozana mwa eloko moto obeta nanu anatanda mpe eza ya non tozozela ye kaka mais baconcert partout dans le monde tozolivre baconcert mpena donc na kombo emo big wana tuna mombafu mpe eza na mai baconcert na kombo aye moko vraiment big wana tuna mobafu topesi ye mbote esika azolanda biso depuis mikili ya poto et topesi également mpe mbote na apôtre misaka mpona nini te napesa encore une fois mbote vraiment na ye moko le grand colon c'est comme ça qu'on l'appelle et merci également na ye Eric Lusandu le noble c'est-à-dire ya baconcert ezokota vraiment très bien et merci na bino nyonso Francis Mondobe tozokoba kaka ndenge tolobaki toselaka identité dimbabume koya te sinon Dadou de charme toyambi aux artistes musiciens tokoki mpo kofandaka boye te toyoka parce que bana mpoto ekiri matone baotala baoluka bayeba force ya Dadou de charme ayembaka ndenge nini soko ozongisa so ama nostalgie ya Pepe Kale donc ya pire bakuba mpenza donc ya kala après tozwa esika Adamo, silikoli ya mbuma Eva mwana nanga, aobuki yanga ekila Na bakitani babino, bolonda ni pobolia Na motoki nde bozwi lifuta, article 15 mama Dépouillez-vous pour vivre yo lukaka Dépouillez-vous pour vivre La vie mambo mingi suka ya makambo mwana mama yo bikaka motoki na yo tangisa olonga kozola te sala lokola journaliste Tatiana sala lokola Dadou Chame ya konzemba sala lokola président Bigwane mame azana poto akese koluka sala lokola Samito mokubwa kyo matondo baza seko luka article 15 mama débrouillez-vous pour vivre au vivre au lukaka débrouillez-vous pour vivre Bravo vraiment Dadou de charme et c'est félicite champion à ma bouche depuis Paris pour l'année BT c'est félicite Mireille au sango depuis les États-Unis et c'est félicite la petite acoustique Serena Bahat il n'y a pas de c'est-à-dire il y a Tatiana Obio c'est la rare à bosser à la Evry bien Dadou de charme soki mpe aka obi lelo donc tokoma mokili oyo Dadou de charme obotama lisu osepeli ozala nani na bino bon na monde baartiste na kolinga mpenza nazala présent na ngai big one tuna mombafu na kolinga nazala ye mpo azala na bomoi mais na oyo bakufa soki bange babandela mokili ngai napona mpenza nazala mpenza Pepe Kale ya mpanya bambulanga donc mongongo wana vraiment oyalia na motoki na nga te sote bible Tiens mon rocher, mon bouclier, l'armée de ma victoire, Alpha et l'Oméga. Mokilinga na ebande kona kuti makambo, nelonga na koyeba. Mabele oh, mabele tokobwa kela kasoye, mabele oh, mabele ekobomba kabosoto na biso, mabele oh. Tout le monde est côté président de Big One tuna mbafu. Yesheria bare ya moto swadi dingongi ya moto nyoso nalingaka ena bomwana tolingana na bomwana alingaka mukapara alingaka mukapakapara beta mama maboko donc Tatiana ya mwana. Merci beaucoup vraiment Dadou de charme to sentir que tu as mis vraiment Dadou de charme soki eza na remarque to pe reproche moko boye bayebisi yo kosala président Juna Mombafu
reproché bon président Big One Juna Mbafu président na ngai reproche moko eza nango te eza nango te mais azoya on oyebisaka dans le monde azoya reproche ya nango tosolaka na vie très bien banini baforme mpe atindaka po oyo nanga na nzoto nano donc caméra soko ozwanga bien tina se donc eza que Big One Juna Mbafu président na ngai azopesanga honneur wana alingi naza na solo bien naza na te bien nalata bien bongo na odéfendre na kotikala mpe kaka kodéfendre yango na ozomona nde naza boye reproche mo ezaki ezaka ke bana kini tozala patient azolamba biloko kitoko alingi te misiki na misiki moko ya kofaire souffrir bamusicien alingi ere azoya ekomi pena entreprise ya makasi donc ayebi ke petit wana azwi problème donc nakozwa ye mpena suite ya makambo na ye tu ezala na bandenge na teke ya musicien nzala banini te alingi makambo wana lisusu te et puis parce que alingi yango mpe te amise moko alinga te bamiseni basouffrir yango babiso tozaka na mouvement wana bamouvement mosusu kude osolicite nga na basima na nde mabe te nga nalobaka vérité moko ayebi nakenda mpe nakenda ota balure ya mouvement ngo ndenge koévolue non nazongi mpe na mbangu na source neti mouvement ni esolicita dadu déjà bon nakotanga kongo te mpona koboya barankine mais président wana atina bato ntina bapalais kobondela nga banini nga mona boya na nga yanga na nsima président bigwa ayebanaka mpe na mokili banini bayebi mpe alaka otanga koma muna media banini oyo yebi kaka to na monde o bayebi nakenda mpe barépétition déjà mouvement mais etalaka mouvement batu ya mouvement wana baza koapprécie lisusu nga mais yo mpenza donc yo bamusicien numéro 1 Big One Juna Mbafu voyage na ye po tomona aspect na propre na yo omona tena baninga ata moninga monte na orchestre oyo basala makombo oyo omoni teke oleki bango kutu eloko wana nde bazongisaki nga ngambo efungolika mpe miso atali mpe bamasango mpe ya orchestre yango non osandiviza ke Big One Juna Mbafu école nano ya forme soin dofuna zonga mpena kote wana yango ndo naza mpena motema beto nazozelaka vie na ngai Dadu de charme aozela président Big One Juna Mbafu kasi Dadu de charme conseil nini oyo okoki kopesa na baninga na yo bamusicien to mpe bacollègue ya président na yo Juna Mbafu bacri oyo ezobetama awa na Kinshasa bacri moko ya mosokola matafo yango yaya fwengi yango amataka na punda biloko wana nyonso so ope ovandela ngo mpenza eyamata so ope ovandela ngo bien eza bacri moko boye mpenza cri vraiment mbetu omona mpenza ya makambo mwasi na mobali na mbetu ezala leur mo bien te na bamatoi ya baparent ayoka ngo na mwana conseil nini okopesa bon conseil eza vitesse te bazo bamodernisation ya makambo ya monde na bainnovation ya monde bainternet ya mambo ebele mais na selon éducation africaine eza mabe parce que ya banzembo na baclip soki moko oleka na tv domona mpena donc moyen ekutu te soki bona bandeko ona niese na yo moko bomwana na yo donc moyen ekutu te bokokanga kutu tv mais moyen telemi okanga tv te makolo ekomi kilo frère cher bekula yemba eza donc eza pilema mabe biso baafricain toza na baéducation na biso na baeuropéen ya différent mais bakambo tokomona na bakini yango donc tozomba bacri moko boye mpenza na Big One Juna Mbafu ti lelo oyo akolinga akontre makambo oyo aleka mpe na émission aloba mafinga oyo bon tolo mafinga te bon tolo mpe totala mafinga oyo abwakela motu neti jeton oyo alobela motu tanto oyo abwaka crime moko tanto ya bétise oyo alia te ayemba nzembo moko boye bon eoya wana ezalaki leader Pepe Kale ya mpanya mais Juna Mbafu mpe ayemba mpe ya mwa cri moko abwakela mpe mwa okotele kaka cri yango soki oyebi yo koloba ngo nayebi na nga ke président na baboka neti bakendaki poto bakwei na desere bamama ya Paris osimanga kotoyo Afrika moto atika bakende atika donc biloko na ebite soki alobi mabe donc chéri yanga na yo divorce kamambwama na yo divorce potokende la référence itiri nzale mama chéri nanga na lela kamambwama mama
soki bwenga na suka wape ae mame yoyo ae ya mpanya ye mokabi pabolingo kamato meseneki lokola bana meme nini akoteli yoyo loba toboyana titi mozombo jonsi bokelo asile masala mbokotela ngai napesaki yo confiance kama mvambo yotiki nga ozwi na yo mosusu yo wana okei nga natikali nakobe donc yango wana. Mais Dadou Deschamps, lors boutique à la quand même, vous avez immortalisé artiste. Oui. Donc ce doit être qu'on a vu son moyen tourner de presse, oh tu dis ça na président big one tu n'as pas album na oh na linga kana na pas nzembo wana ici ko participe pas vocal banini na biloko yemoko na biloko place ya utaki. Yo la manzungu to sangisa ki. Soki ba ebiso ki obeta moyo mo ya papi texte pour za famille moko oyemba ni. Nakotuna nani kakana nani iwa jagale amanga Leo tiki bana na emotion yo tiki bana na emotion yo tiki nai sana emotion eko kiko rosilate lea na moni na foto libosa zato na yo bana bazali kolela yo na yo mawa mingi mama asiswa na yo bakanga likofi na loboko mama. Qu'est-ce que donc merci beaucoup Dadou Deschamps, vraiment liloba moko par rapport à Congo Millennium oye vraiment pour rendre visite à lieu na ya compétition. Bon, en tout cas, on a remercié Bino Makasi et surtout Tatiana, Taïra. Donc, pour moi, c'est la bataille à Bouna. Éviter donc ce qui nous a marqué ça il y a un mois d'avance. Donc, ça la émission pour nous, en tout cas, Elengi, Taï, Poulain. Donc, on a évité. On a passé en tout cas chaîne Nabino, la site Nabino tout, Bambo Tebele. Il y a beau Izalate, petit gars, Izalate. La monnaie on va aller le donc vraiment ma bénédiction belé au épée à la émission à souka bien il sauter même qui c'est belé autre sala en tout cas on remercier Bino Makasi. Merci beaucoup Dadou Deschamps mais yo balandi on a mis ya photo bango tu na bango bon baza tellement épelé ma vinga basamito mokubwa 4 personnes bamote belé la personne souvient dans Guillaume Matondo, vient dans Youssouf, donc tellement ébélé, vient dans Epela, vient dans Christian, dans Katsabastet, Bambote ébélé. Donc, ceux qui sont kin, pardon, en tout cas, vraiment, dans ce moment-là, nous venons dans Coucou, vient dans Maurice, vient dans Serge, dans Kimbanza, donc on a vient dans Héros dans l'ombre, tout comme les dimatés. Face à face na polyclinique Mangembo Bambote belé na pesi papa na Boulansoum Mobrezo na site touristique autre que na Panzanias na Kimwenza gare Bambote belé na pesi Ramadan Arame na pesi Prince Tarama Bambote belé na famille Makasamu famille Kanda Bambote belé na moko Tatiana lisusu Bambote belé Tairar donc Mikili awa Kinshasa bozomona fara donc on appelle ici sous Jika Nantiri cyber de cyber Bambote belé na pesi souvient na Blaise awa Bambote belé Dieu merci Bambote belé Elvis Gédéon Bambote belé. En tout cas, vraiment, parti, Venise, famille Kitoko, Bambote belé. Viens dans Emma, sans oublier ONG Antika,
bambote ebele mokonza art. En tout cas vraiment bambote na ngai yango wana soki mpe oyo nabosani mbala nsima na kotanga mpe bakomona bino moko balisi baza comme ça. Merci beaucoup Dadou Descharmes. Nous voilà arrivés pratiquement à la fin. Il y a émission la mission à Léona Dadou Descharmes. Il y a Azali artiste. Il y a Juna Mumba. Mais elle a touché moi. Aux ongisu na ba nostalgie à Pepe Calais. Et pour la biso c'est on a biso za la karabeto songi sarabino vraiment na marambo autant monsieur Zoki mabino moi mukie na mutu. Et merci vraiment na Patrick Mondo et Francis Mondo be boza ebele ba vieux na ngai vraiment donc bendele Ekoyate, Bob Six, Mupandisa Moya Solo, et pourquoi pas aussi à Mireille Osango, Nalingrabino Nyoson Nine Lukus, et Kiri Matone, donc il y a un abino libal et Koufa Jaja. Merci na site Nabiso Koro Milenu Yaboeba Osoango Wabi. Ozong Sara Mimi na FC Ibnoto, Tozotia Penza, propriété na kata salité na bango, Torotia Maël na bêtise na bango, Tatiana Osango na bino, Tokutani encore une fois. Balasima na likambo lisusu ya kitoko makasi koleka. Et merci également na bana nyonso avenue Dimbabo Mambao Bobima Libanda ya Mboka vraiment à toute la famille Likombe et pourquoi pas aussi à Beya Misaka Motema ya chérie moi et à toi aussi Tantine Pauline et pourquoi pas aussi à Norba Robert Misaka, c'est-à-dire vraiment bateau basala sala tilelo champion à ma bouche, c'est-à-dire aux arayo quoi. Merci Nabino et merci également à Jires Mwangaïm tout vraiment à Simba Gibilili à Lelo et montage et Simba vraiment na Yemoko Sylvain Moutanda pour arrêter, c'est-à-dire Maboro Bank Maboro vraiment et yeba vraiment Genoa Solara très kitoko t'as tous les chambres to kaboué na biso. Bon, kokaboué na biso mboto bina linga ki peza donc eza bombe na obi donc les nazana ba sima nanga donc on a vu nanga aimant vieux aimant directeur na impact donc mon konzi aspect toujours couleur na éviter on dit bota maïga lobby vieux nanga ba mbote belé place aux arts mfumu na kimwenza ba mbote belé en tout cas président na big one tuna mombafu big one moi mon konzi na ngai mon konzi pe ya biso kanisa kaka bana ndenge kanisa kaka bango kobosa na bango te yo ebika biloko wana kobosa na te ba système moi ba code ko biso vibrer dans le lokumu na yo moko na staff na yo na ba famille na yo e ba mona biso pika ka bien et ça la bien benake bana ya vieux ya papa ya noko ya grand frère bazo za kaka na ba spam kaka merci en tout cas na studio. Merci beaucoup na artiste musicien nyonso na artiste comédien nyonso. Merci à toi mon grand frère Sami Mokili, un mutandu ya solo, un vrai mutandu qui se respecte. Boko bara ko benga biso to za na biso wana pona bino. Comment millennium to décevoir bino jamais. Bobo to mondeko et régner na maboto na bino. Soki nzamba zongite to se retrouver prochainement. Allez, au revoir. Balasima, ce n'est que le début. En tout cas vraiment. Ça m'a battu la